ingeta 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 bokota 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 kande tolobaka toujours et encore bokota bandeko nanga pasi pasi pe mawa mokili mawa te mokili pasi mokili mutu pasi mokili kobangisa mokili kolelisa bandeko nanga kolala kolamuka na basango ya pasi kolala kolamuka na basango ya mawa kolala kolamuka na basango ezosala pasi mingi na motema ebele ya batu deja batunaka oh mama étoilée Nines TV yo pourquoi ozalaka mutu ya basango ya pasi pourquoi ozalaka toujours mutu ya basango ya mawa eza te ke non nazalaka mutu ya pasi nazalaka mutu ya basango ya pasi to ya basango ya mawa soki makambo eza ya pasi ezalaka toujours et encore malamu toye tolobi que non makambo eza ya pasi soki pe makambo eza ya mawa ezalaka toujours et encore malamu toye tolobi que non makambo eza ya mawa ekendaka bongo ezalaka pe bongo na système kaka ya bongo bongo ka ndenge boyebi lelo oyo bandeko nanga toye na affaire ya liwa ya Koffi Olomide. La plupart des gens toyebi déjà Koffi Olomide. Qu'est pas ça? Tant de personnes déjà ba autour na mama étoiline eza nini Koffi akufi to nini bandeko nanga hey makambo ezali ebele abatu toyebi Koffi Olomide aza moko ya ba musicien ya mboka na biso oyo ayembaka ba musique moko o to sepelaka biso nyonso ba musique moko kitoko ba musique moko bien surtout pour la batu o balingaka na bango ba musique ya mokili. Je suis une chrétienne nga na sepelaka nango na badoration na ba louange wana ezala ba musique nanga mais pour na ba o ba sepelaka penza na ba musique ya ba Koffi ba musique ya ba JB ba musique ya ba Fally Ipupa ba o penza balingaka Koffi Olomide bayebike Koffi Olomide ayebaka ko yemba. Salut salut chers bouchos, salut chers abonnés, salut chers connaisseurs, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers bouchos, chers abonnés et chers connaisseurs, yalelo toye la famille na dossier ya Koffi Olomide, toye na affaire ya Koffi Olomide, que pasa makambo ya liwa ya Koffi Olomide ebele abatu deja bazomi tuna Koffi Olomide akufi to eza ndenge nini. Avant ya kokota na mozindo ekozala mwa malamu na ya nano ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo peza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na ye moko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi Pito ya balisi bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga bambote na ye moko la parisienne ya Tango sans oublier la famille NM pourquoi pas Franès NM Franciel NM et pourquoi pas Amos Kazadi. Voilà. Walizaki mwa bambote kanenge zalaka na ndenge moko ya kitoko. Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka biente awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture mabengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable.
produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. GavCare, solution ya santé na yo. La santé n'a pas de prix. Quand tu es sarabino, batte la santé na yo. Ce que batte la santé na yo te. Mutu morote agotikala ko batte la santé na yo te. En tant que mutu, il faut que yebaka ce qui nous autres na yo isa bien te. Benga GavCare na lombango. GavCare azawana azo sungaka bande kona biso nyonso oyo baza na problème ya oyo itali makambo ya santé na ndenge moko pe na système moko ya kitoko. Voilà. Bande konanga kande toyebi tokomaka toujours na rubrique na biso ya ba anniversaire ce que vous allez caper na posa ya koya ko souhaiter peut-être mobali na yo mwasi na yo ba anniversaire kandenge zalaka contacter biso numéro na biso yango wana affiché na ba bande de crâne na bino bokoti ko komela biso oyebisi biso jour nini ndeko na yo azo célébrer anniversaire yango toye ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bande ko na biso nyonso oyo bazo célébrer l'anniversaire na bango lelo toyebi ke boza ebele oyo mukolo lelo bozo célébrer l'anniversaire na bino kande tolobaka ko célébrer anniversaire ezalaka toujours lipamboli tant de personnes baza lisusu na bisote mais soki yo nzambe azana yo elongo na yo ti lelo oyo lelo le 40e le 23 lelo le 23 lelo le 23 avril ozo célébrer anniversaire na yo komisa nzambe tombola pe nzambe. Pourquoi pas ne pas te souhaiter joyeux anniversaire? Étoile Niles TV, na équipe Mobimba, Toye Penza, ko souhaiter bino ba joyeux anniversaire na ndenge moko ya kitoko. Nos sincères condoléances na bande kona biso nyonso oyo bazana matanga. Matanga tango yaka e yebisaka mutute ke no lelo nazoya lobi nazokende kuna te. Matange yaka na ndenge nango, na cadre nango, na système nango. Yango bandeko nanga Étoile Niles TV aye penza ko présenter ba sincères condoléances na ba famille nyonso o ba kufeli papa, mama, tata mwasi, mama kulutu, noko na ebite tata mwasi, mwasi na yo mobali na yo toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Voilà. Tokota na muzindo ya makamna biso tokota na muzindo tokota penza to beta lisolo ya makamna biso oyo penza mama Étoile lelo amemeli bino lelo. Bande konanga eza na ba message ya kafu message ya kilikili oyo euti kobima concernant liwa ya Koffi Olomide. Bande konanga kande boyebi mama Étoile aza mutu moko alingaka na kokota makambo abatu na muzindo ya makasi te ngana lingana nanga kisongi te na yebisaka bino toujours atata mboyenda kabini ngaba matière na yebisaka bino ke na lingaka nanga songi te na lingaka nde osala na lise songi ezala msala nanga te siko prophétie oyo ye kobima concernant liwa ya Koffi Olomide. Koffi Olomide aza kukufa to eza ndenge nini bandeko na ngai boyebi ke eza mabilo mususu na bangaka eza babilo mususu na bangaka tango batindela kinga prophétie oyo nga moko de ma part na vanda ki penza na lobi nzambe na lola nzambe na bomoi oyo nini likambu nini lisusu bandeko nanga ezaka pasi pe mawa makambo liwa baki makango te liwa ato sali ndenge nini okokima ngo te bakimaka liwa te matakita okotikala kokima liwa te. Message oyo eza message moko e concerné Koffi Olomide. Mama si toyebi biso nyonso ke mutu oyo asambelaka pona mobali ezalaka nde mwasi. Mama si yozwa message oyo na kitoko nyonso. Message oyo tia mabolongo na se sambela pona mobali na yo. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Ezalaka bongo. Dans son message bini, ezate que non, eza lokuta parce que la plupart, surtout ya biso ba congolais, tous ala kaka, prophète nani, ya lokuta wana, prophète nani, ya lokuta wana, congolais ezalaka lokuta na lokuta, mutu oya lobaka makambo solo na Congo na biso azalaka te, pe artikala kozala te, ezalaka kaka lokuta. Mais message bini, to mona bato ebele ba kufa, likolo ya ko négliger ba message, ya malonga,
ma message oyo eza malonga te yango bazozwa avec considération mais oyo eza ya malonga bazwaka yango en considération te ebele ya bato baye kokufa. Alors message yango oyo bafani nyonso ya Koffi Olomide, mwasi ya Koffi Olomide, mamasi bana ya Koffi Olomide Didi Stone, eza message ya papa na bino botia mabolongo na se bosambela. Toyoka nanu message, toyoka message ndenge elobi bandeko nanga, toyoka ngo na bukebi nyonso. Message yango na telefone nanga nazotiela bino bokoyoka ngo na ndenge moko ya kitoko. Tolanda nanu bozela. Na meka nanu kotia volume nanga eza ya kokita. Nalobaka message oyo mais nalobaka yango ya. Et Seigneur atindinga cette fois-ci naibala koloba penata makombo nazolobela popo ya papa na biso Koffi Olomide nazala moyen mususu ya kotransmettre message oyo te yango naleki nzela ya video oyo mpona koyebisa papa na biso Koffi Olomide. Premièrement naye te mpona kosala bavi mais naye koloba toujours ainsi dit l'Éternel. Amen. Parce que la boina me ma fardo moko boye oyo lobi ekoki komemelanga ba problème. Parce qu'on se manque pas de Dieu. La boina za lokola Jonas on zamba pesa qui est mission akene na Ninive ayebaki ko détourner na ye mission o Nzambi atindaki. Et na tomboli Bible nanga nazoya te mpona kosala ba vie obamona nga nde nayebi koloba mais naye koloba toujours ainsi dit l'Éternel. Amen. Année passée nzambe alakisaki nga namonaki bato bazolela e namonaki elongi ya papa na biso Koffi Olomide bato bazalaki kolela ye akufi. E année oyo nzambe alakisaki nga namoni papa na biso Koffi e namonaki ye azalaki ya kote na mwana mwasi moko etu pembe e namonaki esprit ya mwana mwasi wana ezoreklame e namitungisamaki mpona message oyo nabi nzambe okozolakisaka makambo oyo e nzambe alobi na nga nayebisa na papa na biso Koffi Olomide elongi ya nzambe. Message oyo nazoloba ngo avec beaucoup de sagesse et beaucoup de réserve. Nzambe alobi na nga nayebisa papa aza na posa ya ami na ye, aza na posa ya ami na ye parce que namonaki vraiment temps ya papa ekomi mokuse oyoka mpe namonaki papa kosala vraiment crise zambe na na crise lo wana ememaki ye na liwa mpe liwa na ye bato balobelaki yango vraiment makasi. C'est pour cela nzambe alobi nayebisa na ye aza na posa na ye. Nzambe aza na posa na ye. Naboyi kokota badetail e moto nyonso oyo akolanda message oyo kopartage yango ekoma ti. Shalom peuple de Dieu. Voilà. De retour la famille. Nabandi ebele abatu touti kolanda, touti koyoka prophétie oyo bauti kolobela concernant Koffi Olomide. Kane na lobaka toujours. Koffi Olomide aza moko ya ba musicien ya mboka na biso oyo ayembaka. Koffi Olomide aza moko ya ba star ya mboka na biso oyo ayembaka asepelisaka ebele ya bato. Bandeko nanga soki nzambe alobi moyen to boya maloba nzambe ezalaka te. Eza mabongo. Namoni awa na ba commentaire tant de personnes bazotuna mituna epa ya bandeko na biso ya mwasi que pourquoi ne pas chercher Koffi Olomide oyebisaye en face to face fara fara oyebisaye que non il faut opesa vie na yo epa ya nzambe okomi na tamu kuse na se ya moi okufa ke komemaka ba message wana sur les réseaux sociaux. Na bandi déjà n'explica ebele ya bato. Na yebisa déjà ebele ya bato
pourquoi la plupart des gens bamimaka ba message, ba prophétie sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux est un moyen ou est un facile pour nous communiquer, pour nous passer message. Que na luka numéro ya mutu. Parce que nenge zabo ibatuneti ba Koffi Olomide. Est-ce que vous pensez que ba proche na bango ba kotu kopesa numéro ya Koffi Olomide ka dans les pamba boye? Bazate. Ba kotika la pe kopesa numéro te. Ezalaka bongo. Numéro ya Koffi ezate que non n'importe qui mutunyo surtout que non aruti kozala na numéro ya Koffi Olomide. E ko sali mate pe kotika la ko sali mate. Alors tant batu bayaka na ba message boye et komaka directement na matoi ya ba star ya mboka na biso. Message oyo namoni na ba commentaire batu mosusu balobi longwa kuna yondo okokufaka te. Biso nyonso toza ba dekinzela. Na se ya moi to matato kita la famille, nous sommes des pèlerins. Toza ba paya. Mais soki nzambe apesi message pour na mutu kingandi, biso toza ba nani toya ko minimiser message wana. Ba message ba boyela kangote. To mona ki awa papa na biso na kombo ya prophète Denis Lesse. Ebele abatu tondimela ka prophète Denis Lesse te. Ebele abatu tondimela ka ba prophétie na yete. Mais to mona ki ayeki kopesa prophétie concernant musali moko nzambe ya munene ya kokufa. C'était l'année passée. Na mwasi ya musala nzambe moko ya munene akokufaka. Bato ebele tango message wana ebimaki, bato ebele batikala kondima te ke non eza likambo oyo ekokomela na mboka na biso. Mais toyeki kovanda na 2024, toyeki komona pasteur Barouti akufaki. Pasteur Barouti oyo ya tabernacle. Après kokufa na ye toyeki komona mwasi ya pasteur Marcelo oyo ayaki kotika biso. Ezalaki prophétie, ezalaki message oyo ebimaki. Mais bato ebele bazwaki yango à la légère. Bato ebele bazwaki yango avec considération te. Yango toyaki komona pasteur Barouti akufaki, mwasi ya pasteur Marcelo pe ayaki kotika biso. Alors message ya bongo eza ba message moko te ke non parce que bino bobo sepela kana Koffi Olomide bo mona ke non Koffi Olomide akotika la kokufa te akotika la ka éternel na se ya moi eza te. Message ebimi bongo toyebi te ta ya nzambe ezalaka ndenge nini. Mutu na mutu aza na ndenge na ya kokufa. Na lobaka ngo tous les jours. Batu mosusu bazwa grâce abela. Ake ba hôpitaux na ba hôpitaux ba docteur ba lobi ke maladie na yo oyo moyen to soigner yo ezate okokufa na yo. Mutu wana akozwa grâce aopesa vie na ye pa ya nzambe. Mais ezana batu mosusu olamuki na tongo planifier journée ke non ta na ozonga musala na osala boyi ta na okende na osala boyi. Mais na pourquoi osali soki accident okufi. Soit okwei okufi. Soit na se ya pongi okufi to mona bato ebele bakufa bongo. Alors ezalaka toujours malamu soki message ebini yo en tant que mutu pesa message. Bino en tant que ba fan ya Koffi Olomide ekozala malamu botiaka pe mabolongo na se bo priaka po na star na bino. Eza bongo. Maman si de ton côté zala femme de prière toyebi ke au-delà ya koyemba ba musique ya bolingo, au-delà ya koyemba ba musique ya mokili, au-delà ya kobina ka ndenge mesana na kobina, mais yo na minute oyo oza mwasi ya Koffi Olomide oyo mokili mobimba eyebi tia mabolongo na se sambela pe pona mobali na yo Didi Stone bino nyonso bana ya Koffi Olomide c'est le moment bo sambela ka pe pona papa na bino. Parce que soki bino bo sambela pona papa na bino te mutu moko te akotikala ko sambela pona papa na bino. Alors eza toujours malamu, eza toujours bien bozwa temps penza ya ko sambela ka pona papa na bino e kozala malamu et encore malamu mingi. Wana eza message bande konanga kandenge boyebi to yebisaka bino toujours ke soki ya koloba izali to ya koloba. Soki ya koloba izali te moyen to ya ezate pe ekotikala ozala te. Yango bande konanga boyebi biso nyonso chaîne na biso ya Étoile Nines TV ezalaka toujours chaîne na bana nzambe, chaîne na biso eza chaîne oyo toyaka kosala ba analyse, eza chaîne oyo toyaka kopesa bino ba information na temps réel. Kandenge to yebi biso nyonso. Toyaka pe kopesa mwa conseil. Boyebi na kilelo oyo ebele abatu bazo bala, ebele abatu bazo divorcer. Tant de personnes ermoso to vanda tozo mituna pourquoi batu bazo divorcer? Pourquoi batu babala ni lelo bolingo ezalaki somo ezalaki sukali mais ko bala na ka bongo après 2 mois de mariage bolingo ekomi nango bololo.
eza nini yango nga na profitaka toujours koya kopesa moi savoir nanga epa ya bandeko na biso mosusu kande na yebisaka bino conseil na pesaka bino c'est à prendre ou à laisser soki omoni ke mama Étoiline aza jeune pour ka pesanga conseil na kolanda ngo te yo moko mais soki omoni ke conseil oyo mwana mwasi oyo apesi eza conseil oyo na bando ozela pendant des années en tout cas na osenga na yo osimba ngo na maboko nyonso mibale ekosala biso malamu et encore malamu mingi. Conseil na nga ya lelo ezaka mpona basi nga nakufaka surtout na basi. Pourquoi? Parce que nayebi ke soki ndako ezokendaka liboso ezalaka mpona mwasi nde atelemisaka ndako, mwasi nde atiaka harmonie na ndako na ya libala. C'est vrai mobala koki kozala mais mwasi soki kaka attitude ya mwasi eza mabe, soki kaka na motema mwasi aza na ba stress ya makasi esalaka ke ndako nyonso mobimba ezalaka toujours et encore malili ezalaka bongo. Yango bandeko na nga conseil na nga ya lelo oyo penza na kolingana ya kopesa lelo na ndenge moko bien eza ke mwasi yebaka ndenge nini ya kozwaka soin ya ndako na yo. Eza na basi mosusu o bavandaka na ndako ata 1 mois mobimba atorshemaka ndako te. Eza na basi mosusu bavandaka na ndako 1 mois mobimba asimbaka tous les 4 coins ya ndako na yete. Basi ebele baza bongo surtout na kilelo oyo batieli biso wifi. La plupart des gens, la plupart surtout ya basi bako préférer na bango atiaka ba théâtre, atiaka ba film ba congolais, atiaka soki ba film ba nani, atiaka ba émission ba mama Étoiline. Maintenant ya kobongisa ndako na ye aza na temps wana te. Mwasi avandaka chaque semaine zala na moi jour na moi eloko moko boye ya malonga oyo ozosalaka na ndako na yo. Eza na basi mosusu lelo oyo bien sûr toza na ba machine à laver, toza na ba biloko ebele oyo ezo permettre biso ke no ba misala mosusu tosala kango na maboko te. Mais omona mwasi mosusu non parce que naza na machine à laver ata bilamba oyo esengeli ke na sokolango na maboko mwasi ya ko se permettre kaka atia na machine. Pourquoi? Parce que azana besoin avant d'anaye atala la télévision. Au monde a mosusu mobala zo ya na bapaya, mobala zo ya na ba camarades na ena ndako désordre. Bande konanga er mosusu na yoka kasoni, oke na bandako mosusu okutu bilamba na salon. Bilamba pesa na salon. Bilamba elongwe na ba chambre, ekomi na ba salon. Tango zokota, mama pe azomona bilamba boy na salon, ye pe azoleka, mama kota. Bilamba na kiti ye bazoleka. Mama bongisaka ndako. Mosusu okandika télévision na yo, okandika connexion téléphone na yo, olobi penza ke 1 heure du temps nanga oyo za 1 heure oyo nakoti ko sokola penza ndako nanga nakoti ko nika penza toilette nanga nakoti ko nika penza cuisine nanga. Na kilelo oyo za lisusu ba génération neti ba génération ya kalate ke no oyo to bando mona ba mama na biso ebele babando lalisa ba basani ya salité na